ndeka mwasi abengi ngai ebisinga monana na besoin naza na libala mais naza malheureuse parce que na nga moko nga nayebisi ndeko ya mwasi kozala heureux ezalaka synonyme te fo ozala accompagné na mutu ekiki bonheur babanda yango non yo moko voilà yo moko ndima ozala heureux na mutu na yo na vie na yo pourtant kokutana na mutu moto akoaccompagné au que paix moto akoaccompagné au bonheur ata na couple des hauts et des bas mais du fait que yo moko na nzoto noza déjà heureux nyonso makambo nyonso ekozala positif na vie na yo na entourage na yo na couple na yo na ndako na yo mais soki obandi déjà koloba naza malheureux mpo naza nga moko nazozela libala ezoya te naza na mobali te naza malheureuse yo moko ozokose condamne na vie na yo ndeko na nga mwasi parce que soki okutani na mobali oyo aza sérieux te oyo aza mabe yo comme olingi mobali à tout prix parce que oza malheureuse soki okutani na mobali ya mabe bino moke kobeba wana mpenza okoloba oza malheureuse parce que balisusu mpe baza marie baza en couple bazodivorce bazose séparé parce que bazoloba baza heureux te ebongo yo oza yo moko ozoloba oza malheureuse en tout cas c'est vrai que bato ebele bazotraverse basituation moko très difficile na poto na afrique na mokili mobimba yango wana vraiment bandeko nango bino bozokanga il faut vraiment kokolata nono esengo na nzoto na bino ensuite makambo nyonso ekokende bien bozala vraiment na bachose positive na mutu na bino bozala na baparole positive na mutu na bino okomona tout ira bien parce que nyonso c'est dans la tête tout là babenga yango la foi ozokanisa eloko nono omoni yango te okozwa yango mais yo moko soki obandi kotia banégativité na nzoto na yo banégativité na mutu na yo ndeko na nga ata ozwi mobali ekosimba te boyebisanga na bacommentaire soki naa na raison ou pas souvent bamédecin bakonseyaka mutu so azobela mpenza makasi oyo ezala bamaladi moko grave bamédecin de fois avant bapesa kisi bayebisaka bapatient tiango na mutu na yo tout ira bien parce que c'est la tête qui libère tout soki mutu eza mabe nyonso ekokende mabe omonaka pamba te bapatient misusu ata baza na maladie grave ata baza na santé difficile mutu na bango eza bien batie makambo nyonso positif na mutu na bango bino mo bozomona guérison bazozwa guérison malembe parce que c'est la tête c'est le cerveau qui actionne ça yango wana ndeko ya mwasi tia nano makambo no positive na mutu na yo libala ekoya mobali ekoya comme ça ki bonheur ozoluka zwango nano yo moko avant okutana nango na mobali non même nzambe alobi bongo te voilà sambela mpe nzambe apesa o bonheur websana na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez je vous dis à bientôt.